Ma mission TV, le miroir du monde. Levé la séance, j'ai décrété un clos de 5 minutes. De 5 minutes. Donc, bonne presse, la mission, Assemblée provinciale, les décisions encore. Et lobby, il faut toujours continuer pour ça, ministre Doli Makambo. 24, 25, 26, 27. Honorable Sanier Missouro Lucie. Yango tina to sangana ka biso to bengisa ke poa to yokaye na maye matali insécurité na sasa mena tongo oye to zi mukanda ba yebisi biso te azali détenu na justice. Honorable Epiana Zamba. Non. 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 Oui. Pour comprendre les députés à l'olenge nini tozana bango na ville ya Kinshasa tango boko banda ko voter bokanisa likambu oyo lelo. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde, Bibi Kapinga, votre servante, Allo Congo. Et toebi ke balandi ebele penza ya ma mission, bazali bongo na liso likolo, ya makambo nyonso ezali koleka ya meurtre ya ndeko ya Vijana, obino nyonso boyebi ndeko Ilo AG, et awa lelo toyaki na assemblée provinciale esika penza, moko ya ba député topé honorable provincial na kombo ya Osé a telemelaki penza likambo asengaki bongo ndeko ministre de Makambo aya penza ba interpeller aya ko expliquer bango en long et à large makambo ndenge ni ezai koleka awa na assemblée provinciale awa lelo baloba kite ba komeka koleka na vote pona batala ndenge ni ba ko sala pona ko suspendre ndeko Doli Makambo topé ko meka ko luka moto mosusu pona ko remplacer na ministère ya intérieur provincial ndeko Doli Makambo a se présenter te lelo awa na kati ya assemblée provinciale et awa ba député nyonso ba meki bongo ko voter non ezalaki pona ko zelati justice et ko se prononcer pote ndeko Doli Makambo a longwa bongo ministre oui ezalaki pote ndeko Doli Makambo ba suspendre ye azala lisusu penza na kati ya ministère ya intérieur te mais bokolanda bino nyonso à long et à large ndenge nini vote et les kaki to se retrouver bongo na 20 non na 18 oui, c'est-à-dire ezangaki karatango mosusu mibale soki 20 ezalaki oui ndeko Doli Makambo ezalaki suspendu mokolo ya lelo mais lokola oui ezalaki juste 18 ndeko Doli Makambo aza suspendu te. Assemblée provinciale kobandana président tina se ba opté bongo kozela ti justice et ko se prononcer c'est-à-dire ministère wana ekovanda kaka bongo vide ti mokolo ndeko Doli Makambo bakokata bongo likambo na ye kuna na justice nde bakotala bongo likambo na ye nde ngambo ya assemblée provinciale bakomeka ko se prononcer mais entre-temps j'aimerais d'abord vous laisser l'interview oyo penza ezali makasi mingi ya ndeko Osé honorable oyo apesaki bongo motion na ye pote likambo oyo eleka na lombango penza ndeko Doli Makambo aya pote ameka kopesa explication na makambo nyonso ekomaki bolanda interview ya honorable Osé et nous allons revenir tout de suite. Oh non. Non, suivant la réaction de l'hémicycle. Oui, oui. Naza Koloba, oui.
naza koloba boye likambo oyo lisangisi biso awa ezali oyo etali ministre oyo bakangi tomoni ete ti lelo ebonga na ye bapesi yango moto mosusu te yango ntina tosanganaki awa biso tobengisaki po toyoka ye na mayema atali insécurité na Kisasa me na ntongo awa boye tozwi mokanda bayebisi biso ete azali détenu na justice. Alors toye kotala tolobi ete juge azali déjà saisi na dossier moyen toloba ke aya kaka ezali te mais toye kolever option quand même que il faut que ebonga wana moto mosusu akwa yango. Alors lokola procès ezali nani kocontinue soki tonome moto mosusu et que peut-être Zouzi alobi ke ye ayebi le côté et pour créer incident pena moko mpe soki totiki kaka boye ville il faut ezala gouverner na oyo etali makambo ya sécurité. Tendance ezali mibale bato nyonso bazali d'accord ke esengeli justice asala mosala mais totikalaki na likambo ya koyeba est-ce que il faut kozela issue ya procès mpona koyeba soko bakola ye na embende na ye ou bien il faut biso déjà tosala mosala ya biso lokola na mokili mwa biso bokaboli ya makoki ya mosala ezali entre biso assemblée bakeli bibeko na bazuzi oyo basambisaka bato tomonaki ete soki biso tokoti na nzela ya justice biso tokokwea na kati ya mbeba yango sika toyokani tolobi baoyo balingi ete ministre azala suspendi bango nde bakovote na oui. Est-ce que ça peut? Est-ce que ça peut aller? Bah oh balobi kete tozela nano ici ya justice bango nde bakovote na non. Eza polele? Alors lokola eza polele tokopesa maloba na rapporteur na biso asala appel nominal soka silisi akopesa moto na moto bulletin na ye tosala yango rapidement mpe tokoleka na dépouillement. Vraiment nyonso ekosalama na lisungi ya administration na biso. Honorable Président, je suis en insécurité. Vous êtes très protégé. En fait, donc vous avez une triple protection. La protection divine, la protection pastorale et la protection présidentielle. Amen, l'homme de Dieu. Président, je voulais proposer une procédure. Au lieu de passer à l'appel nominal, et après on va prendre les bulletins. L'honorable rapporteur est là. Il appelle directement, vous venez, vous prenez votre bulletin et vous votez directement. C'est plus facile, c'est plus simple que ça, votre niveau. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Avant de procéder. Voilà, vous pouvez j'ai répondu à votre place. Donc l'appel nominal va nous permettre d'identifier le quorum. 38 députés. Donc il va de soi que le quorum de siège est bel et bien atteint et que nous pouvons valablement siéger. Maintenant, je voulais demander au secrétariat provincial elle va gérer toutes les questions liées à la logistique. Honorable Mamboa, elle m'a posé une fois, mon cher.
Parce que ça va maintenant, tu vas voir les soirs. Les gens vont réunir les propres. Éclairé. Et vous voyez dans quelle mesure il peut se faire accompagner des experts pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Honorable monsieur. On peut même ajouter même celui du transport. Le transport aussi. Comme le problème se pose à... Honorable Ifukweto Kiakanga Armand. Honorable Isangou Mouteba Philippe. Honorable Isombe Luzumbo Tim. Honorable Massé Mwabwanga Thérèse. J'ai l'équité, il va me donner lui-même. Et lui-même pas se donner, lui-même pas se donner, pas de majorité. Et lui-même pas se donner, pas lui donner. Honorable Mwabi Toumba Kimalanzi Marie. Honorable Moudi Simbo Romeo. Honorable Moutara Dubois Kalani. Honorable Sanier Missourou Lucie. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Oui.
Non. Non. Oui. Non. 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 Oui. Non. 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 Oui. Non. Oui. Non. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. 18. Oui. Une. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Du vote qui se présente en voté oui. Lever la séance, je décrète un clos, mais de 5 minutes. De 5 minutes. Donc, pour la presse, la mission, Assemblée provinciale, les une décision encore. Et lobby, il faut continuer au Samissa, ministre Dori Makambo. Assemblée, et pour s'occuper, quand ceux qui jugent à se prononcer. De Makambo, Bomona Kiawa, et les qui n'a vote na biso. Awa tozali koloba, azali en détention. Namboka na biso tozali na séparation ya pouvoir. Donc la justice assez azui likambo lina na maboko. Totikeli etant asamisa ye. Soki ako condamné ye, soki abotika ye à ce moment-là, procédure na biso eko continuer. Na ropoto tolobi, nous étions réunis aujourd'hui pour entendre le ministre Dori Makambo. Nous nous sommes rendus compte qu'il est toujours en détention. La justice est au-dessus de tout le monde dans ce pays. C'est ainsi que l'Assemblée provinciale vient de prendre une seule décision, c'est de laisser la justice faire son travail. Et c'est quand la justice va se prononcer que l'Assemblée va tirer toutes les conséquences. Cela étant dit, nous décrétons un clos. Nous demandons à tous ceux qui ne sont pas revêtus des oripeaux des députés de disposer.
élection. Je suis vraiment dessus. On a comme député Oyo. Bakino ba votaki, ba député Oyo, bakino ba zui ba tient na kati assemblée provinciale awa po balobela ka bango likambu Oyo zo tungisa bakino bazo kufa mikolo nyonso to bengisi ministre Oyo aza na intérieur, d'autant plus que aza arrêté kuna to sengi na ba député bandima to senga na gouverneur à sanctionner, à suspendre préventivement, de sorte que Bachela Bisso un intérimaire, Oyo Akosala Moussala au quotidien pour la sécurité à Ville à Kinshasa. Et je suis dessus, bah député, bah voter non, bah boyi, bah Moutou Oyo, Azana na prison, avant d'Akuna, Bisso awa population, ils ont skoufa, ils ont nyokwama, to vanda to zelaye timokolo, justice et aussi sa makambo, et aya awa pour aya ko répondre. Pour comprendre ba député ya lolenge nini tozana bango na ville ya Kinshasa tangu boko banda ko voter bokanisa likambu oyo lelo bokanisa likambu oyo combien bozoza là dessus bato bopesa ki pouvoir pour baya a ba représenter bino lelo oyo ba komi ko beta bino sabo batiki bino na sima ba koti na mituka bazotambola. Merci beaucoup. Oyo nzambe asala ye po ye azala kande na ministère wana nde azala na détention ministère ko fonctionner te tokozela mokolo yako ya. Merci beaucoup. Merci. Allô, Derek, c'est bon. Kangaye to longolaebote. Je suis sans sala nanu nae. Biso awa pe to sali ya biso. To tiki quand même ako kozala un peu libre. Bango bakozwa neni bakotambusa gouvernement. Mais dans le lobby brouillé, c'est que tout allait bien, tout qui est à Bossolo, on est tous à l'obabrouillé. Je crois que tant que Bassar a intérimaire, qu'on a Bassar a tout dans la paix bissoté, il y a une organisation interne au gouvernement. Bissoto ko imposer tembala mo to lobby que non à s'occuper de la place wana. Wana et vous allez selon des bambou sala. Mais ce que Bissoto zu bambeba toye ba eloko ni no Bissoto koloba. Puisque ensemble provincial to lobby na neloko mo côté po to zu na neloko mo côté. Pour na fait wana ndengeleki eza combler directement te na ministre provincial. Toyo kana no baloba nano ko kene liboso zali ko komate to e bandenge nini bakoko katela likambwana. Merci. Tolingi to loba boye biso ba député provincial tozana passe na motema to sentir que insécurité za totale ezali problème mon côté to tuko yo kalelo lisusu nakuna batu bakufi donc so totali na sanza o toto leka au moins 3 morts moko mboka na biso Kinshasa et sangana pote ko koyeba makambo wana ezoko ruta wapi donc biso tozana posa population bazoko boma bazaba population na biso yango to singa ba mes condoléances na ba famille nyonso to bazali éprouver pote pasi wana eza pona biso nyonso tout. Pour ceux qui ont sécurité dans Kinshasa, biso nous sommes zalaté et que causer ba makambo belé, d'investisseurs moy bayate et puis que population vous ala calmete. Souci na biso tolingi kimia ezala na Kinshasa pour ko ozala malam. Merci. Awa bolandi bino nyonso interview andeko oser bolandi vote ndenge salami à long et à large en intégralité. Biso ma mission TV question na biso ezali koyeba bato ba voter oui. Ezali banani. Bato pe ba voter non ezali banani est to loba ke bandeko ya FCC batali maire traité o ezali population na bango o ba vota ki bango bazali bongo kokufa bandimi bongo ndeko doli makambo malgré likambo et salami a continuer mon sala na en tant que ministre question mark est-ce que ezali bongo bandeko ya opposition de ba voter bongo na non Ndeko Doli Makambo a continué et na mosala na ye en tant que ministre malgré Makambo o eleki ezali kopé sa pasi penza nazali pe ko signaler na bato nyonso bazali ko na biso ma mission TV Makambo ya kotumbaka mituka Makambo ya bandeko na biso ba motocycliste et komi kopé sa pasi lelo na ngambo ya nzela ya Matadi kuna pena na Mbeteke ba uti kotumba bus mobimba e uti lufu pote ndeko chauffeur ya bus wana amekaki kotuta ndeko motocycliste pe akufi sur place ba tumbi bus wana
na biloko nyonso na ba marchandise nyonso esali pasi mingi mais bino nyonso bolandi makambo ezali koleka na mboka alo Congo ezali wana pona bino ndenge tolobaka ma mission TV liso na bino esika information ezali litoi na bino pona nini te makolo na bino kokita en temps réel pe komimela bino information bino nyonso bolandi awa tokomi na suka tokutani mbala sima pour d'autres actualités. Entre temps j'ai dit merci à la grande équipe de ma mission TV Lonte Chibangu, merci beaucoup à Derek Lubaki tozalaki na province na assemblée provinciale Binonyo Sobolandi, information auto et la Kibino pour la Mokolo et l'autre, Koutani Balasima pour d'autres actualités. Merci, portez-vous. Provincial, il y a intérieur, il y a qu'à répondre. La question est honorable Osé Badibanga. Na makambo italien sécurité na Katia ville, na makambo eleka ki na centre hospitalier Vijana. Mais to moni était ministre Azali Akokangama na justice. Akoki koya ko répondre te yango wana bomoni débat nyonso ezalaki awa na assemblée lelo poto yeba nini esengeli tosala. Alors biso na groupe parlementaire na biso Kinshasa en marche to proposer na assemblée plénière était recommandation ezwama pour que gouverneur a suspendre ministre lokola Azali Akokangama de manière conservatoire ndenge balobaka na lopoto elingi koloba te que ministre azali condamné. Mais biso tozo considérer que attaque azali innocent mais lokola aza ya kokangama et kaza incapable ya kosala musala na yepe ya ko répondre liboso ya assemblée gouverneur atia yena no pembeni apemisa ye apona mutu mususu oyo akosoccuper na makambo etali sécurité bozo yo kabino moko ke mikolo nyonso soki tolamuki depuis un temps na Kinshasa tozozanga baka ya insécurité te. Alors, na tango tozoloba, tozana responsabilité na gouvernement provincial oya koki kotala makambo wana. Assemblée provinciale ya Kinshasa esengeli ezwa ba responsabilité na yango esenga na gouverneur akoka kotala likambo wana apona mutu mususu na esika ya ministre wana apemisa ye mwa muke pe et permettre ye azala libre na ko répondre na justice. Voilà démarche na biso. Ma mission TV, le miroir du monde.